Comme danseuse. Na banda mumbungo mukie libele na tolo kutiti. OK. Tina comme salaire danseuse tara oyo. Esombela nga bilamba, elesela nga bana, elata nga bana, efutela nga pe palin. Magatu kuna pe banego na zwaka. Touti mwanda toyaki, touti boaza toyeli susu, na govana na palate na mesana da koluka. OK. Donc mi toujours na lukaka. Donc yo boy na onde ba danseuse misuba la moi fier banini, bona ba na palais na benda ka beauté, biloko bongo yo pa na wale lokwa ezala raté. Era fier, eza era fier. OK. Era boulot, eza era boulot. Era koluka mbongo, eza pe era koluka mbongo. Kisasa talaka. Voilà. Même si ba danser c'est belé, pour monter na TV, à benda ma billema, mais autres les na palais, à luka mbongo te. Mais biso dato misana ko luka, so na vandi na palais mabe. Quand même si na vie sungara moto. Nga maman bisa bedli 10 ans. So nga tembe maman sa te. Kana ko teko na ko bina. OK. Babeta maman mbase esali 9 ans. Bakenda côté simba te bakenda côté silate. Tinga jeli maman nga solution si le biko. OK. Ça va. Si quand on a ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube et Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous de la confiance que vous avez Bisso. Et puis, nous avons la peine de Souka. En tout cas, nous sommes bien. Qui est toujours pour s'abonner massivement sur votre chaîne. La cloche de notification et les commentaires. En tout cas, ça qui est tout. Tant que nous avons une émission, nous avons comme la Bisso vraiment avant écran numéro Zawana. Au moins, plus de 144, les rapports sur la Mitilia Pote, et puis au moins on a payé à Cordon, plus de 143, il y a Zabongo au Congo, et précisément la ville province de Kinshasa, qui vient Bango. Na PCP à Motebele, notre cordon, maître Jean Foumou, maître Solo, et maître avocat Solo à l'Okutate. Voilà, donc j'ai remercié mon équipe technique dans la Sima Caméra, na Zabongona ingénieur Doba Sadissa, Lisson Zambé, mon Tchangou, un grand merci à vous pour cette belle image. Et grand merci aussi à Séné, notre idée parce qu'il y a une salle qui est en abino, tout le monde sous mon colalilo, en tout cas, ça lui pénale bien. Quant à moi, votre humble serviteur, Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414, en tout cas, on a PCP Namba, merci Belé, les traits d'enfer, donc les traits d'enfer, boss Nabiso, boss Roni Malundama, boss King Malundama, boss Yannick Malundama. Tout le monde bien, tout le monde sur la finance sociale. Très merci aussi à mon sponsor privé, donc sponsor n'a vraiment mon vieux Charlie Wayungu 001 Héros de l'ombre depuis Canada. Il y a Maman Coco Matianti Mai. Très merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris, Massang Molongo. Il y a Maman Cécile. Grand merci aussi à mon pasteur. Voilà, il passe à l'anga, donc passe à l'anga vraiment, mon papa spirituel, mon vieux Derlin,
pasteur Derlin, un grand merci à vous, ainsi que ma grande sœur Lana, et ma grande sœur Clarisse, en tout cas, Naila Binet, et Bonnet, vraiment, Ezalaka. Voilà, et chers amis internautes, le long on a dit que Tchangou, précisément dans la commune de Kimbanteke, sur l'avenue Manzatsundi. Sur l'avenue Manzatsundi, dans la commune de Kimbanteke. Alors, ni n'a pas ça là, parce que bon, on a la côte à trop à découvert, c'est pas bon. Mais là, on a comme ça là, télé-réalité. Télé-réalité, il y a une jeune fille Moko, elle s'appelle bien, elle est bien, mais elle s'est la cope à Makala, elle est à Makala. Il y a des filles, tout le monde a des filles à Matalana. Yo vani na palais, ozobe na beauté, baninga bazoluka la. Tant que vous avez tout serre na bango, bana mike ba osala cope na bango. Yo bendaka beauté, c'est comme 15h. On a bêta papa Freddy Matolo, na bêta papa Richard Matolo. On a zamola romela bofo Castel, na kimuta, tona couleur matonné. Mais tu es que l'axabino, le lengeni ni fi wana zoluka mongo na azape dans commissaire de botte la biso qui songi tamisa tona kaboli na oyo oti atikison misa tazamukie ngo pe ndengeni azote kamakala commissaire de oyo kaboli kuna na oyo ndelo bana bino ka tepesa radio te merci Genado donc pour sentir sur la maman après ça bino combo et vous appelez Malam mingi. Merci. Voilà, moni awa, toko ba place na te ka ande yango yo. Makala yango yo, ebo ka makala mo ba benga ngoni, do mo benga ba bikwatisi ba nini ba do mo bongo. Makala ko bozo mona. Zana kata to ebite oza sac to demi. Vous avez un ça qui moi 2-3 personnes pour kaboli peka na misika fourmi nengezala kaka. Donc voilà. Na est-ce a sur la maman. On a gunzama vraiment. Moté maman. Ça t'est bien. Bien. La belle nana. Moi ça pembe. D'abord bonne santé. Santé bien papa. Santé qui quoi? Ok, merci beaucoup. Au tala la caméra, au expliquer na batuna nous comment on a ni et puis voilà voilà d'habitude na minute. Coupé. Comment na mana dej. Na teka na makala. Na pe danseuse kolanda boete. Tala ka mboko so lali balali ofo koluka. Tala so lukite mabe. Maman ba finga biso donc ba yebite. Maman na dej. Voilà, avant que tu aies une place au salon Poyo, d'abord, au béta d'abord qu'est-ce parce que vous avez dansé, vous avez dansé, au béta d'abord qu'est-ce moi, avant de béta dans l'orchestre, nous avons une fille d'honneur. Ok. Nous avons une robine, nous avons une fête, nous avons une fête, nous avons une fête, nous avons un boulot, nous avons un boulot. Donc, nous avons un boulot. Tu as vu que ça teste pas négo di Maria. Na kepe na sali test normal. Na comme si chef ten pas négo di Maria. Mais na te karamakala, na kabola kapé makala donc nga copio na kana sonté. Ata fufu na kabola. Ata basango na oteka. Donc na kufanzala te. Maintenant et ça là moi son numéro artiste déjà je bête déjà pas parce que Nego di Maria je salue en passant alors j'ai qui c'est mon néné j'ai pas besoin d'un concert moi na ambassade de l'ambiance na Njili wana na Njili Sainte-Thérèse et tu bête qui on déjà tu bête qui les cas déjà tu bête quand les cas qui toko ba image pezali OK ce que bato ba les cas qui wana ba qui na concert ba sister qui bino ba mono zo bina parce que lelo ba mono su awa et ça là moi sonne za la raté hein nga soni na bwaka nga soni za raté na ki sasa sote soni quand tu finza là nga soni pa na ngeza là te naza muta art na kobina na mudansa art suna lukambongo donc na ka soni te pa nga soni. Est-ce que maman a déjà mère des enfants? Des enfants. Des enfants. Mobali na moi aussi. Mobali na moi aussi. Comment d'abord on est bana?
ya liboso comme ne Gerda ya mibale comme ne Ephraim na futela pe pale na ngamoko OK wana wapi na futela na maviokele OK na futela na maviokele pena donc kota mavi ana bomona kabana mavi nde biso ya bana mavi bana maviokele batterie maboko batterie banzoi donc ebele ka kuna donc ça jeté OK voilà maman Nadège tout le monde a bateau basala artiste danseuse ils ont que non bazala trop parler pour na kobenda ben parce que nini maman Nadège celle qui non yokutu ndako kipano kutu parler te ko kipete na ndenge olesa bana te mais kovana pena ndako kobenda ben tant que danseuse parce que lobilo boko le kala ba émission ndete ko tala o lelo awa et unimi pena to tala place ya mosala parce que nini senga que non ba no sa sous couple avant comme danseuse na banda mumbungo mukie libele na tolo kututi OK tina comme salaire danseuse kara oyo esombela nga bilamba elesela nga bana elata nga bana efutela nga pe palin magatu kuna pe banego na zwaka touti mwanda toyaki touti bwaza toyeli susu na govana na palete na mesana da koluka donc moi toujours na lukaka donc yo boy na onde ba danseuse misuba la moi fier banini pour na palais na benda ka beauté bilongo bongo yo pa na wana eloko ali zala raté era fier eza era fier OK era boulot eza era boulot era koluka mbongo eza pe era koluka mbongo kisasa talaka. Voilà. Même si ba danseuse ebele omone na TV abenda mabiyema mais sotele na palais alukane mbongo te mais biso dato misana ko luka so na vandi na palais mabe. OK merci beaucoup batebele ba jijara bino ba danseuse vous allez rappeler trop bandumba vous allez ba mibale belé est-ce que c'est solo tabanga ko bala ba danseuse na seki no bino batabilo baloba likambo yebi te kolinga koloba te papa OK likambo voloba fo mona danseuse andumba te ezaka ka art nde na binaka na ngama prêtre moko kotanga litoi eza ndumba te eza so badanseuse bazalaka bandumba mbeto wana bapale a grave poki ndumba ya na mbongo onga na mona ta bandumba te balobaka donc trop parler que tuer. OK merci beaucoup maintenant ndete mona ba leader musu bazala pe mona danseuse ya wana kota na le kana na cimenterie bani mo ape ta wala pe koto kuna pe zali te dimanche za na na ebiti bien si to kana biso ba mise misusu to tanga kombo te basala na bango mais nego pena azana makambo wana te yaza pena Saoul pena après négoyer après wera son ezaye après wera ezaye boyanga sel mukina mabele manzombo boyoki yango te nazana kwiti bomoni yango te bosu magoda botala yango te na to sali clip te meto ya yo longé maman wera son kiti pas dimare après wera de la forêt ça c'est nego ba fali bazali ba déplique bazali ba hérité tana be bazali après wera eza nego mutu nyaso ayeba même si le monde entier ba yebi yango même si papa nanga Kofi ayebi yango si on a succès to na makambo mususu na succès makambo to tono à part na succès onego azana don ya koyemba ya kolala pe boye na ndoto balakisi ende nzembo abeti pe sali succès mais momboshi ala ko beta déjà ba miki momboshi nyoso o ya beteza biso o biso momboshi même si ba matal na ye eza biso azalaka petit ya nego OK po ayoka neza se nego aboya rapete bike wana papa bonene momoshi mango tanga yeka aza petit ya neko ayebo momoshi apeli mbala mosko dima ezani bozana bureau ya bien teto yemoko loyenge kaka te ba bureau eza nango OK problème eza nini omoni nego nde azana makamba kisi ayebi yango te makamba kisi ye ayebi yango te donc to ba momoshi azana kisi makamba kisi ebe to ba momoshi bakisa bakisa mort
Bakiyoka bakisa mort. Asali si ça après 3 mois sili. Maintenant go banda boyebi. OK. Maman Nadège, musala oyo bandango na ajini. Papa musala oyo na banjon libele na tolo tie. Kasi ajini. Na banjon après ba 10 ans, na banana ko lota ba makala bato betanga. Yo zongisa muyibi. Na ti lelo na mesani pe na koteka. Après ko logo na bande ko kabola na kabulili bato batini nga makala. OK. Après nzamba sungi nga mona komi ko somba na zoteka. En plus na tu mama nevre. Kaminyo na koteka ngo na 3 jours. Bongo na mbongo. Ah. Skoni le tinda ki bano sala ka kopo. Apana ko bina. Aba robina. Yana oloba na clair. Avant bando bina na zaka na kopio. OK. Tina bandi ko bina na zapeka na kopio. Ata na ke poto na zongi na zaka na kopio. Voilà. Donc ndeba mona maman na Nadège lelo na ministre ba landi ba zolanda biso. Donc so to ko pena 15h 16h ou laver pour ba bossa na wala maman na Nadège. Ah bayebi o Jaguar. Ah? Jaguar. Jaguar masanga mabe wana. Oh Jaguar. Wana komba scène. Komba scène Jaguar. Donc ngata na théâtre na epro ko proviser. Na zalaka makasi. Na danse na ga makasi. Yamba pesa kombo Jaguar. Voilà. Auto monde za basaki nani? Bon, oyo eza makala na ngai eh. Oyo eza makala na ngai. Bolongo wana. Sikoza na batu misusu pe baza pe libanda ya mboka bakogi pe ko tia mwa coup pouce ndenge za d'abord wote comme combien? Bah on est à ben attends 20 000 suka 19 000. 20 000. Tobenga on est demi sac toka. Oh za batu misatu katikati ya mwana. Katikati ya mwana. 28 000. 28 000. Bongo ye. Oyo. Oh ata 15 000 na zui na ngata 13 000 na zui. Parce que différence o babenga makala ya makasi na pete différence za ka? Différence eza. Oh eza makala zamba. Wana kuna batu mibale ze sobe. Ezalaka pepele na makasi mtuza ngane pepele asombi ya pepele batu msika ngana bonga makasi azi ya makasi ezala bongo. OK, merci. Tout le monde suko tu ko kuto pena en plein service au teka. Bon, d'abord tout ba kope so ke ndeni ngasi. Kopi na mikolo pena kope ke mabe. Metema to mesana to sani. To yaka so vandi na ndako. Bana boliani. Foto yaka ka to bunda mkemiki. Donc kope ke nango bien. Eke nango mwa bien. Eke nango mwa bien. Malembe kana ngolo nzambe. To teka isi fima tembela bana. Ezangate. Après ba jour répéter za ba journée. Vous avez déjà répété na biso vendredi na lundi vendredi. Mais les minutes on a pause. Quand on a bandule ba benga biso fort. Neti ndeza bele 5 toto ke so Angola. To le Kimbanza Congo to beti des jours to ke mwanda. OK. Et on a moniteur la gaga dans ces aluka ko lata linga fier. Yo mo na sala be msuma short me loko tala. So bino ba da CSP tala. Ba beta ka mengande siko na beta ngote. Ba ranote. Na ba ranote na ba masanga te. Seki kaka. Sec. Donc il y a battu sur avant na podium dans 6 scènes, il faut mi baby ça non vraiment yo matano ka. Avant matana podium opesa makambu. Faut mela loko moko boye pe longolo soni. Jaguar. Mais tellement ce qu'on a mesana na nga ngata mutakala na bi. Non mais la pe logo tiens. Yango yo Jaguar. Monyo. Jaguar. Voilà combo na yo hein. Jaguar. Ya partout ti ava Jaguar. Jaguar. OK. C'est un peu Jaguar pourquoi? Ngati mnapesa komba Jaguar. Jaguar mtapesa ngo président Kikedi Robert Ting. OK. Quand on travaillé théâtre, on a travaillé et belé pena panae. Quand on a makasi na ko proviser. Ya on a pesa komba Jaguar. Nyama makasi. Quand on a soupanego di Maria komba ngana Jaguar. OK. Merci beaucoup. Balala kenda. Ah, moi on a bien tiens. Il y a eu Balente. Nebi Balente. Ah ouais. DJ Balen. Et quoi? Mais ah moi nana. Ah,
nayebi te so bakota mai so bakota ndako sabi badinda na sa mabele nayebi te bango bakomokumba bawewa balali moto anota pena dimar écoute pousse bango bakomi kokumba bawewa okekuta bango mona nganda mo bazomela bombe alali etalaka. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs ainsi que notre internaute. Donc voilà, tu es content d'avoir maman la biso, ça télé réalité. Alors, ma fille, oh, balinga ba make-up. Ma fille balinga make-up, maman n'a trop n'a parlé. Aza artiste, danseuse, et pas il y a Nego Dimar, il y a quelque chose à lire, il n'y a pas ça. Nego Dimar, il y a l'homme à Mbeya, l'homme à Magoda, l'homme à Magoda. L'homme dis-moi vous savez examen d'état Nazana quit moi bilo mo bongo do Dimar ça déjà na mo ba succès abeta bongo abina bongo pas Dimar tu yebi déjà pesa pena makambo ndenge zala kaka mais izaka après répétition so ba sisi soir lobi na tongo soki bazala musala te kopa yango aisa la cop na ye azolesa bana aolesa bana afutela bango minerval azofuta pe Palestine na ye ka ndenge ezalaka ye moko mpe susu azomilatisa voilà propre année alobi ke non bojijaka badanseuse te na mosika badanseuse bazalaka bandumba te bango nyonso te bazalaka bandumba et puis eza mpe na balider oyo nyonso balider nyonso mpe te bazalaka ke non il faut kaka abima na danseuse na ye wana non donc chez bango moi discipline ezali ndenge eza bon c'est un télé-réalité toye totiki siko mama na biso ndenge asala mosala genado oyo denga ndenge asala mosala vraiment eza mpe na malama mpi na kozonga susu na minute ya moke merci beaucoup. Eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika eza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Voilà, de retour sur ce plateau, vu que télé-réalité, bomoni musala na biso, maman azo sala vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Maman na biso Jaguar, abina. Na musala ko bino sali combien d'années? Non, kende 8 ans. 8 ans déjà. 2 ans d'expérience. Ma casse. Ce que l'orchestre c'est belé. Il y a minene pena oyebani lokola ba victime et lokola ba la team Wata et lokola ba Villanova parce que ni les senga qui na ovana noka pa Nego Dimar parce que kuna omona ba danser ba ninga na ba zokende ba zo voyager trop ba okende poto parce que ni les senga qui na ovana noka pa Nego Dimar malé mbembangu pema. OK. Nego baza azana orchestre. Azana orchestre. Tonga ebi pe ba yaya wana o ba betaka. Mais biso to vaje ko leka bango ba yaya wana. Mais biso to vaje ko leka bango to to ana gaz. Mais biso ba vaje mingi ba mona bokenda pe ka Angola trop. To kenda Angola
totapela bamboka ebele mpe tokeye mboka concert ami qui les a te neti Dubaï tobeti yango 2 fois obeti à Dubaï 2 fois ok 2 fois etikali kaka nde poto po poto sire so bia tokende menia tolinga tokende na place ya momboshi biso moto alinga tokende siko nini esengaki na momboshi akende bino botikala asololaki te président Wata asololaki te yango moni tokendaki te soki asololaki tolinga tokende kosola nde sinene Wata apesa bino mbongo bango baza na bamakambo moko boye msusu ava apesa yo makambo fa bima na yo nani wa na baba oyo baza likolo na biso balider wana totangi kombo te fa bima na ondeni abima na ondeni balider wana bazalaka bapesa makambo fa bima tobenga tolo ba clair oba tobenga ba deux fois donc boyaki na ye donc boyaki na ye mise biso makambo defa linga yango te parce que momboshi sikoyo temps ye temps yango nakendaki coup direct voilà cher ami téléspectateur en tout cas Deb c'est la poutine ozoka mamango na ekendaka mauvais Charlie Wayingo ya mama Koko Matatima ozomona mamango na ekendaka voilà maman Jaguar longwa na siko danseuse ya zonga siko nengo sape na kopo na question na otuna et ba fille oyo bazaka trop na pale o to benga lelo ba fille ya matalana avandi alamuki na tongo musala te abetane balambaka te so ala milo so fota ikolo ya mungwa so ala mi fumba fota 18 sakombe ya mwamba meka soit akomosenga mongo pa tonton Freddy pa tonton Philly parce que yo ndongo sa musala no bo uteka pena makala to ba pena makala musala oyo batu bamona eza musala ya soni uteka makala parce que conseil no kopesa bango ba fille matalana ba fille kilelo conseil kana kopesa bango efiance bomake efiance bomaka omoni muninga na iPhone 7 omoni muninga na iPhone 16 yepo lika kozala nango kebo okufa akufa yaya mwana mwasi foko luka tango komi da na 12 15 ibatala kwanga nde moko nde baloba na mwa mobali nde mo peka na biso OK donc eza na tire mama boti abimiso na mukili yeba musala yeba kotanga yeba kolamba misala nezaka misatu yeba pe koluka OK ezala bo bona viso teleli mobali obamba liputu surtout ba fille mama tala na mantaka ti na seka bango yaya bo débrouiller kola matala neza solution te ozo maladie yeba koteka yeba commerce na vie esunga mutu OK c'est ça commerce na vie esunga mutu nga mama bisa bedli 10 ans so nga tembe mama sa te kana koteka na kobina OK babeta mama mbaso esali 9 ans bakendaka kote esimbaka te bakendaka kote esila te ntinga nazwili mama nanga solution si lobiko OK ça va sikoyo tozaka fi mwa manzaka bakabelo banini mbele mama kufa ya neti bafile matalana bino basi bolingi fier tika fier yaya tika lolendo bato baleki bino pe bazali luka mbongo voilà. Merci beaucoup Nekaka Mama Otsukoloba. En tout cas, Boluka Pena Mbongo et Tala artiste vraiment, danseuse, 8 ans d'expérience. Donc elle a vraiment l'expérience à Makassi. Et puis il y a un peu d'orchestre, il y a Mounene, il y a Neko Dimaria. Et comment orchestre nous a gagné? Biso. Vous avez un groupe d'accompagnement? Biso, combo ya coupe na biso. Eyebana nango déjà. Eyebana nango déjà. Maina lobeza te po eyebana. Po eyebana nango déjà. OK. Merci beaucoup. Comment j'étais vers la fin de notre émission. Maintenant message cause à la nini. D'abord, et pas batu oyo ba traitera bino ba danseuse ba ndumba.
Poto moche déjà. Et puis deuxième message. Na bato ba ka ba concert na bino. Ba moni ozobina na podium. Et lobi na tongo aleki awa amono zoteka makala. Azo seka. Message na kopesa ba. Message na pesa bango ndenga zo seka ye monde amiseka. Kota dance na zimbongo na makala na zimbongo na leki eti. Na leki e. Soko zo seka nga ye moko a komiseka. Na era dance, era teka, era musala. Soko zo seka ye moko miseka. Et maintenant bato ba traitera bino ba danseuse bandumba bomelaka bangi et botanga raté bozara ba fille moko sonde nini donc mbaoka nde balobe akolo bani place wana. Ah ya lobe bele za nango te. Bango balobaka kaka. Danseuse nyonso azandumba te. OK. Danseuse nyonso amelaka diamba te. Ndeti nga na minute yo na kotelema na pie makambo. Na melani. Na melelo kote. Donc eza mutu na ndenge na ye. Oyo bamelaka baza, oyo bamelaka te baza. Pe ba danseuse nyonso ba ndumba te ya papa. OK. Ngata na ke travail na nga na pie makambo sili na zimbo na zongi shenga. OK. Eza bon. OK. Merci beaucoup sikoyo maman la biso Jaguar. Ceux qui mobile mo aye abala yo abiki non tika compagnie ya kobina. Il y a pas de problème, tu es un balayé. Abala ngana tika musala. Ah. Te ya kote kanu mais ya kobina ndo tika. Ya kobina na tika. Ah. Pas un temps. Ah. Pas un temps. Au moins tam susu jomo ba Hollande biso na minute abi ngafona zoka petit tu vois. Azo sko tande ndo fati ko bina non. Ya pas attends lingi danser si peut-être. Kebe msopeza pe bazui ba on peut atiki cop wana. Akotika na ye bien sûr, mais aussi ka lelo na tiki lelo ezo etan. Merci beaucoup à toi comme na suka émission et ba salutation na pas banani et puis tu consommes photo comme moi. Opesi ba na mbote. Na pesi ka mbote na ngai na Kolo Depot Gelor azala awa Kolo Depot Gelor Kolo Lupango Gelor. OK. Papa na biso mtema mbote na koto zali. Na peti susu mobali na nga kosimi mavuzi. Plateau za yo yangwana. O Jaguar oyebi. Ebebe lo zate na famille peso mobimba. Na pe bino ba gros bisous. Esiga bozali. Jaguar na bino ye. Toza tina suka. Tina ti ngai. OK. Merci beaucoup. Nous venons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est qui bon télé-réalité. Et na kita on a commis la Kimbonte que précisément on a dit Sika Changu et Siraveni Mbanza Tundi na ba dépôt makala awa. En tout cas, ça les pena bien comme on a bon danseuse et moi si vraiment binaka. Na orchestre moya monene. Donc après concert tout ba répétition azonga ka sala cop na mais to ba danseuse be ba ina fa on a parlé à nos ben na ba ben ba ni mo bilomo ndenge ya bigino face à la cop na donc en tout cas un grand merci à mon équipe technique dans la Sima caméra Nazaki Bongona ingénieur d'Obasadis à l'histoire Nzambe Mona Changu. Un grand merci aussi à l'électro d'affaires les amis de Watakin 24 depuis Turquie. Merci pour notre soutien à Bino, ba conseil à Bino, ndela lobaka otala émission et bandeliti suka ba commentaire na Bino, ba j'aime na Bino et zapena kitoko makasi sans oublier aussi mon vieux Charlie Wayungu Yamako Komatatima 001 depuis Canada. Un grand merci aussi à mon papa Simon Fouaka Stati à Paris et à maman Cécile. Un grand merci aussi à Chris Bang depuis South donc Afrique du Sud. En tout cas na monaki bongo babilo ko tindaki et ça la pena be bonde za la kota l'émission et puis ko benga monde ko na bino ba commentaire ezabi et puis na ko beta pena c'était na bato basungaka bato mama Jaguar yoyo na kolinga na suka émission akopesa vraiment un numéro na ye et ko za pena malo mais tant moso za ki na fond il y a 4 sacs mais so botini mo mukiana à travers cette émission et ko baxele mo solo et ko za pena malo mingi moi Jaguar okopesa numéro de téléphone. Vas-y. 084 71 82 425. Plus de 143 oui.
Plus 243 après. Plus 243, 84, 71, 82, 425. Ok, merci. Na bateau, vraiment, basuna bateau. Le rôle là, maman a bisu Laura Chou et ta moninga yo. Moi na oyeyo. Ça la copoyo et abinaka aboine via matalana aboine via kosenga batonto ko mbonga nguba nzela aboine makambwana et eza malamu te moto ya ko la sabino réalité histoire vraie ya yemo ko yo tozana sur place na plateau en tout cas je vais malamu ceux qui va soutenir na bino et pour la temps na 4 ça ça comme na 10 ça vous allez bien merci beaucoup c'est tout pour la prochaine bye. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela